Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Na balandi nyonso ya la voix c'est cette télévision. Mbote na bino, mbote bozali ebele. Partout dans le monde, besoin na biso par la 20 internautes. Na niveau États-Unis, na pesi bino so mbote ska bozali. Na Europe, na Suède, moment fatou la main des opprimés. Dans bate on a les bottes mobimba bozana. Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre humble serviteur Moïse Kanchiba. L'émission Bolinaka. Tolobate, automesana ko fait sabino. Par actualité politique en temps réel, boye batoza wapi tozo kende wapi peto kosuka wapi. Merci à Ndeko c'est ma caméra John. Boke bende Ndeko Alvi Bia les signes naturels Simbo ko la fête moi de Masera de tout toujours lola les a futa simatoko loba Nzambe abotokozwa lisusu wapi. Bon continuer ko prier pour la RDC, bon prier pour la bande de Kubaza la Est. Bon ça peut être ko prier pour la biso ndeto loba toujours mboka ozori Nzambe te même mboka réalité. Ndeto kana subina na biso na bino biso za bangol na kati ya mai chaque fois to bana mokili ezali pas to pesa bino ba actualité to mona kati ya mai ya monde to partager le biso na bino awa situation attendue sommet à Sadek Fachi a regagné Kinshasa. Mais il y a une équipe, il y a des experts, il y a service, il y a renseignement, il y a SADC, bazo luka, ba neutraliser, bato moko, bato banani, bato baza cité comme ba hôtel intellectuel il y a AFC. Vous voyez déjà, Fachi atanga kinani, c'est Joseph Kabila. Bazo luka pe général moko, oui ba préparer qui est, pour mon qui frontière azali ba kangi et fungwa miseba manœuvre. Bando lukapo na yepate asa banda partia kuna ndeto loba na kacha 45 éléments ya ba expert ya renseignement mbo baza puissance ade ile kono zeba na yepe na suka nango Kagame na kacha ya armée na ye ba soldat bazolinga sous ordre de l'état ba pesi déjà ba ultimatum mais pas ba politicien et on convoqué conseil réunion conseil des ministres oui ba résolution en ndeto loba qu'est-ce qui va se passer actuellement to loba le biso la bino awa na zali ngai moroté dans un coco, tous les temps le toujours situation ya IDPS n'est comme elle. So même langage en boke bende coco. Bonjour. Oui, bonjour Antibal, bonjour. Bonne santé. Oui, santé ça bien Nangolu atata Nzambe, santé ça bien forme vraiment parce que ba Congolo balandaka biso ba bondelaka pe pona biso ba senaki Nzambe na lola bikisa biso santé ça bien on te pesi ba Congolais penza o balandaka biso to pesi bango mbote to pesi pe mbote na ndeko na biso et Sanja Ferdinand l'homme sage to pesi mbote na bolamu nyonso donc Nzamba lola abatela biso nyonso. OK. Nzamba lola abatela bino sommet à Sadek Fachi a regardé Kinshasa mais awa information officielle on a za nango za que non les 45 éléments il y a agent service à renseignement Sadek il faut pas finir pour du bon na bateau mais tout le monde mon quoi ya biloba loba ya PPRD na Pierrot ya lobi que notre 30 éléments de demi sont à Harry sous plusieurs casquettes commerçants pour traquer John Numbi et les opposants. Selon mes caméras, ces hommes venus sous couvert de participation au sommet de la SADC doivent rester pour mener des actions terroristes et de tuer John Numbi. Wana c'est verso ya Pierrot. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la SADC? Bon, au moni tuninga ba Congolais bayeba. Luwa makambo salaka eza yemoko. Baza kwa balo baloko taka tonga na zelo, tonga swe bunga bango. Mais ba ke république eza république, basaka na république te. Na kati ya basizi ya SADC 45 éléments bozo kawana. Baza bespère ya ba service ya renseignement na niveau à SADC. Baza composé na 3 pays. Ezali Namibie, Zimbabwe na ba Sud-Africain. Baye ko examiner maladie ya Congo depuis makamba agression banda. Balobi na kati wana tangu régime ya Kabila ezalaki. Bango nde banda ko créer ba biloko wana toujours. Et tant Kabila tiki pouvoir, bango bakanisa comme si que Kabila a coïdé république. Mais ben autant que non, azana bagé wana toujours
na ba officier na ye o ba yokelaka ye ole bapesa vwe vexo yebelema ya Sadek balobi il faut tokende koneutraliser bafox wana il faut tokanga John Numbi oyo ande da kopréparer rébellion na niveau ya quelque da province Ndambu na niveau ya Zambie a partenariat na bato badingaka Congo te a complicité nde monaki l'état congolais na vigilance oyo ba service na biso bazaka nango nde babimiseli babeyi wana nde omoni makambo ekei siko na basise ya Sadek balobi mpo makambo wana esila ezonga lisusu te il faut koarrete bato wana koarrete John Numbi aza na baofficier na ye misusu il faut koarrete na pare na bango Joseph Kabila siko luwana wa sikoyo lokola Kabila apesaki information nde omoni bakei siko bakosa badeforme information nde bandisiko kosite oyo biso ya bakongolais ya des pères et des mères oyo baza na kati ya baservice na biso ya renseignement oyo bazosala mosala mpona bolamu ya Congo balingi bakojabolise baservice na biso ke baservice ya renseignement congolais balingi baboma John Numbi baservice ya renseignement balingi baboma baopposant e balingi baémilie ancien président c'est-à-dire ozomona ke pays ezala makambo eza sérieux oyo bakonzi bazolala te jour et nuit baservice na biso bazolala te jour et nuit bazoluka piste de solution momoni un individu loi ola loba vwe vexo likambo ake sikoyo kokose la république makambo na article ya bimisi ya kibondoki na kati article ya évoqué wana donc ozo senti que doki makambo ezoleka mpona makambo este wana mpona bapiro loi d'état ni bango te donc mpona bango lokola république démocratique du Congo alingi asilisa bitumba parti ya est parce que tu passes une position na niveau à Sadek parce que souci à république démocratique du Congo ezali ke kimia et contre na niveau est il nous sont na niveau est okomona bana mso ya mike babungisa ba parents bana koma bofele bakoma ko bamandia donc ozomona les autres pesa passe maintenant république démocratique du Congo il faut qu'on tcha fait na makambo tant que tozo tcha fait na makambo il faut pe kokanga boter wana bato basala makambo wana siko lokola bango siko baluwa bato ba PPRD alingi siko anticiper kete moni moni ba basala biso boye mais tu sais que nazaki clair na Belgique alobaki abi makambo ezoleka kuna Kabila yebi yango akosite mais siko rapport au Sadek abimisi babini donc tokanisaki lokola Kabila pe akoyede mboka mais koko e ba watanga ba peo na mbi Zimbabwe Afrique ça pas ba peo Kabila a optionné donc objectif ezali ozala clair objectif Kabila utilisé min Afrique ici Namibie Afrique ici ya wa que non faut ba service abati de ça pour na Kabila au commentaire le bande que non donc eza pona les ali koya mikolesa koya babi c'est militaire au Kabila ça ezane na RD ça de ba pesa militaire ba kangete mais kuna mboka bakuna makambo na Italie bango te babi sikoyo diplomatie au Congo asali ba pays wana baza conscient qu'il faut ba aider République démocratique du Congo ba comprendre donc oui Kabila so préparer retourner na voie Minduki il faut to battre baye bango mais bango ba africain bazu position mais Union européenne air fatia aloba attend un combo à Kabila tout le monde Union européenne ba bi que non il faut acharner mes alaté ba sengi na RDC ce que position Afrique Union européenne tant que non mamba acharner mes alaté et ça politique parce que l'Union européenne a yebi parce que l'Union européenne a koki peut jamais kolinga a perdre Congo pona mutu moko parce que lelo bato bazokufa na este wana l'Union européenne a yebi mais tant que République démocratique du Congo abi photo tcha fait na makambo wana ndo moni lokola République démocratique du Congo ezali pays membre na kati ya Sadek ndo boni ba pays oza na kati ya République de ba pays oza allié à Congo nde bandimi parce que soko tali ba mouvement Kabila sala ndobi ke na Namibie
azana ba bien na niveau na Namibie azana ba bien na niveau ya Zimbabwe azana ba bien na niveau Afrique du Sud akenda ketake patron ake kutala ba travail ndé ba osala musala maintenant sur République démocratique du Congo batali que donc grâce les moments donc dangereux pour la République na ba jour à venir il faut que tu fin na makambo wana ndo moni tina oyo besper wana 45 besper par le but clair bakokanga bango et c'est pas pour le moment qui justice congolaise et comme etelemi si on justice etelemi l'Union africaine condamnant au té l'Union africaine condamnant au té parce que l'Union africaine position au Congo a pesi ce qui l'Union européenne a condamné il y a pas que la République démocratique du Congo a aucune voix il y a bitumbana Rwanda parce que makambo ils ont bateau bazo profiter ko sala na sima Rwanda bazo profiter piste na bango renfort na bango ils ont une voix Rwanda maintenant de quoi est-ce que Rwanda yemoko to kangie singa bango so ka bango basinga ndo ba ça bango so ko ka bango basinga réunion à conseil des ministres s'est passé lobby Kagame en pleine réunion a bifa bomamuto abanga liwate debete mutonga bomanani fa chi ukoma aromi bomaka yimo asengi na ba ministre ba za même moral total on muke to limbo la nga comme ça répondre je me trouve ici aux côtés d'autres qui se sont bâtis pour nos droits et pour notre pays. Personne au monde ne nous a donné cela en cadeau. Et personne ne nous a jamais fait cette faveur. Peut-être que d'autres craignent de se battre pour leurs propres droits parce qu'ils ont peur de mourir. Même pour nous, qui n'avons même pas peur de la mort, si vous nous défiez, vous ne survivrez pas. Bazo banga te mais wa luka défier bango. Abazo bana Fachi RDC bubu koma. À peine que na réunion conseil des ministres o bakaka mais ko bangi changer comme na bisiyo wana zamaluba mutatiki testament. Biso to bengo za testament o pour Kagame matiki. Ça testament. Testament déjà. Et ça testament mon que non aïe aïe ndé komelia pas bini. Donc ndeto komi boye tozo aide à mutute mais ebi kazo aide na ba mafia ya ba occidentaux ndeto koma boye tozo bangelo côté muto ako défier biso là azolo bana RDC kasi azolo bana SADC na RDC azolo bana Union européenne na États-Unis parce qu'à partir de sabotage ya jour où ça dit investir na niveau à Kigali au moins la délégation va tomber à quitter. Donc comprendre que non, ma baie c'est commis. Alors comme ma baie commis, donc vous comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion, c'est dit asa agitateur, impéré. Donc depuis à comme président na niveau à Kigali hein. Donc le corps a un contrôle à Congo, mais cette fois-ci donc il y a un contrôle à Congo té. À moment où ce dobo, ndé ça busco dans usuka wapi. Ndaba dit ko exoté bandi ko na été. Atabaye bisono to kosala boy to kosabu mais di kambu nyonso zaka ni bandi pe na suka soko moni Paul Kagame lobi boye à partir ya ba pro na ye bazana kati ya République démocratique du Congo le corps la République démocratique du Congo a kei ko tanga bango bonso ngo pétété le quoi tirer na taille kombo a Kabila pas de négligent côté donc depuis quand on a que tu sais que d'abord non Kabila dans la jeu mais tu vas tirer la Bible il sait que tu sais que mon thème et souki pour mon thème ça du bendete mon thème ça musuni pour moi que mais aussi c'est mon moto à Zandereni République démocratique du Congo a payé ba voir nyonso oyo ko zo mabela ba congolais na kinga katso tongi bangombe nyonso ba nazo bo détruire zo mais on a fond d'attaque kimia on dit toujours qu'on s'est mêlé dans la politique. La République démocratique du Congo a pêché au casquette état que sénateur en vie. Mais baninga mutundeni. Mais tandis que yomo conseil makamba magui. Tu sais que l'état est garant de la nation. Attends que non. N'a corrige jamais qu'on ingana mona makila bande konanga ya ST sopa mamaka. De préférence, il faut naïe ba nani ndaza sima makambo na biso mo na ba congolais. Voilà, tu serais le bâti n'a pas ya ba congolais.
à part non étranger mais tout ça le défaut mais et là on dit nana na sima makambo à part étranger nde ba ko comprendre non ndeko na bango kaka o a déjà beaucoup kabila de certains ndeko mais ni kabudi na te bandeko makambo na est tala pe kabila dans la carte ndo monsko Paul Kagame lokola monike mutuna bango pilier ba citer alors c'est une information qui concernant la République démocratique du Congo parce que bao baza na kati ya Bunagana ba comme dans mal vie parce que to taquer ba on ba jour à venir donc to ko penisa moto ma sécurité na ba jour à venir de Bunagana to récupérer ngo ba localité sur baza na boboka ba to récupérer ngo so kenti ne bandi angwana ndo bana ndiko exoter na conseil des ministres ndabe bolo ngola kobanga bobanga diwate ndabe testament na tiki yango testament na pour tu serais le bail que non n'a coquille jamais qu'on solution pour le Kagame wan ce qu'on solo la mo na lol mais awa di sous na ko solution mo parce que na moni mon to za na mauvaise foi moko na bandi ko approcher pour na ko luka pe ya ko négocier na ye bon ndeko to za ba africain di kambuni boy to coopérer na yo to luka climat moko apaisé abi quel sabotage donc pour na ye so ebisi boye Paul Kagame. Alors, il fallait que la République démocratique du Congo a renforcé capacité de renforcer capacité armée, de renforcer capacité à service, de renforcer. Tant que tu renforcer, tu peux dire oui, maintenant, allez, bêtez-le. Parce qu'on a bêtez-le, on a demandé Paul Kagame, là, Abinani, Nani Makambo, Nabisoki. Di kambuno se zakane bandi lango pe na suka Paul Kagame yango suka nai suka Paul Kagame yango wana maloba texite koko chibalo to continue le dernier point actualité to mona ki bande ko moko ya IDPS o ba nommé na CDEP na Saint-Anne ba kendaki na mozole comme actuellement wa IDPS et comme na niveau bon actualité na IDPS ça bien partir zali na mais crise les autres persisté kaka to biso les crise té ils ont de battre na PPRD peuple congolais ba ya ki cause la l'hôpital Augustin Kabou oui le congolais la mingi pour la binomo distraction distraction té ils ont de motema malamu na biso ndek enga créer biso ba incompréhension parce que moni même ata bato ba na Saint-Anne sur otali bango penza bo mona ki non bazo maîtriser pena ba paramètres politiques ya pena moni premier ministre yambi ba communicateur mais na moni okokuta bon moni yoba isola ko kande ni bon moni elikambwana même atay mo no IDPS ya wana donc na place wana au moins na kati ya IDPS eza na bato ba ki correction de biso na lite ba bi koko ba bete ba 12 makasi te 12 te na biso la premier ministre ko yamba ngai ngala boyinde yamba ngai na banu mususu baza o bazo finga ba konza parti banu mususu bazo finga ba konza parti na on va mosika mokote parce que premier ministre azali wa biso mwana parler to pesi mbote mama mokonzi et na ye moko pe ba pesa ki fausse information ba yambi ba binemi na ye tant makambo si comme da tota ndomoni na to ke na forme officielle na ke akuyambanga yanga kutebeleka tina ba na betando nyonso po tozala makambo tokosulola na ye po na Congo parce que azali pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo tocha premier ministre mwana mwasi aza na charge ya makasi et bato yambaki wana baza ni vision sans vision do bayeka poglo kino to ya yamba biso yo do zabo non biso to koyende ko pesa cahier de charge total ici et la plan buiza buibani pour to avancer to so biso rapidement na bato akile na mozole omoni bana wana bande ko wana baza bato bebi politique IDPS sont la majorité c'est comme ici bazui misalate n'est-ce pas pas mon la bien azali mona mkenya chibu afin pas na ça zo le senti accoutrement nous senti mais raison mais na bisio non na bisio et on sait que Nyacha zonité Nyati yemoko banumaki PC mais boya habite na osana ngate pour nani yemoko réseau to éviter et on ne sait que ya along akoma musika na parti à partir ya kozwaka bambomba bato
biloko mosusu eza na tandoke tokolo bango te aza na minute makambo ko IDPS comme nani na minute makambo IDPS parti ezali géré na Augustin Kaboyi totalaki etake groupe wana bakomi mukanda na bango na hiérarchie ya parti ke parti elimbisa bango parce que moni bato mosusu na kati wana baza bato ya IDPS mais bazalaki fiancé na bato bauti na baparti mosusu oyo bayaki te omoni parti au pouvoir ezalaka boye te omoni ezalaka boye te mais l'IDPS eza parti ya baegoïste te soki l'IDPS ebeke no biso moko l'IDPS tosala biso moko l'IDPS eboko mpaka bakongole mosusu tokabola ndambu bato bakei na Sainte-Anne nini yo te tobimisi secrétaire général ya sika kombo nani okombo soki deyo bodeyo na mécanisme nini obimi est-ce otangaki article 30 ya statut ya parti oyo ezoloba elobi nini ote totangaki yango te nani oyo tosanga mpo na kanda basuka wana te bamemani bake mozole tokomi na mozole esili bato esili na ndenge nini eke mozole ya Tshisekedi ezali place moko touristique ndenge ekoma parce que bakongole ebele balinga bakoyoba l'histoire ya Kolo Etienne Tshisekedi wa Mulumba gake kuna asengi autorisation na maison civile baautorize ye belema baza kuna bagare républicain baza baosala kosala kuna kitoko topesi bango déjà mbote partout oyo bazolanda biso bokomi bolakisi document oui mais ntango bango bakomi kuna babandi kosala badéclaration na bagare républicain bakomi kokama mais bino boya belikamni wate tosala déclaration eza likabu ya lombwe gato signé batalisi bango mikanda article 30 elobi nini na kati ya CDP mpo bozala ini bosala eloko il faut tout l'organe ezala représenté tokema makambo etali baministre oyo bauti na kati ya liste ya parti politique l'IDPS totali bamandataire ya liste ya IDPS badepute na liste ya l'IDPS bato ebele na kati ya liste ya IDPS mais bango soko nde bake wana bake mpe kutuna kokosa ministre bato bake kokosa ministre bato bake bamemie kuna komba mwana mwasi na bosani bamemie yaka kuna te mais oyo mamini ya omona mais maintenant ntango président de la république aza bien informé atali atuni likambo nini boza boye ndenge nini nazobunda makambo ya Congo mais bino moko parti na ngai bopesanga kimia te nani nde atindaki bino bokende na Congrès na Kisantu est-ce que bamemaka bino na mokongo oyo te est-ce que basinisaki bino na makasi oyo te bo eloko nini bozela ti 2028 prochain Congrès oyo ekokota nde tokotala mais maintenant bandeko balingi wana te bandeko balingi sadi bichiki na tubo ya ndao sadi bitumba bazobanga parce que bayebi ke l'IDPS azo préparé parce que toza na retard makasi contenu na batante ya peuple congolais batante eze belé pour ya peuple congolais tout le monde que non il faut tout accélérer maintenant to accélérer na bato bazo comprendre vision ya l'IDPS parce que oyo bango kuna tobi so l'IDPS excellence Bunoti Balabala asala pe l'IDPS na ye l'IDPS Kibasa Madiba ezali l'IDPS Mubaki ezali bon toyebi te bango soki CDP mi basalaki magini ne salamaki you want to make ba CPK donc eza CDP ya biso te parce que CDP ya biso l'IDPS bako se référer na article 30 ya parti mais oyo bango CKP na bango wana CKP ya bango moko gouvernement ezokende kokosa 100 jours batante no peuple congolais résistant oyo peuple ya koze bon en tout cas omoni soki mama za na kusi na zulamba bana babiki tokolia mama ko ngata bo mabana ne na nzala bana bamonaki bilia yaki bino bozo ba bozolo bébé to baba bae bino te maman babe ngabi atuka bakoko vraiment bako bae biso te passe bayebi koto mboko to zo bazolo balo baka caméra résultat malade oui il faut talisa bango soto bo so to lobité
nalinda ko informer bango faut bayeba parce que quand to zona ki mboka to kanza me bato ba jiraka mboka na mutema malamu nzoka ndel mutema bi ndakisa contrat ozali ya chino-congolaise République démocratique contrat est signé depuis époque il y a ancien président mais République démocratique du Congo a perdre des milliards ils ont une approche de l'individu mais maintenant la République démocratique du Congo partir à contrat wana oh bon ba signer ga ndenge moko mabe République démocratique du Congo il faut to revoir papa la République démocratique du Congo to bénéficier du premier tranche il y a 12 milliards yoyi bisangai muksa zo sa maté to bi ke bana ba lemi ba chiffre ba liba mona ne ba or na ibisi yo tambo moni mama uti went tango aye to kolia bloko mo besu te to kolia ponda mo besu te to kolia mujibujibu mo besu te ou bien koni mutengela mo besu te to kozela nde biloko ebela mutazo tamba biloko azo meka soupe ameki bagisa nino chawana bagisa mubafu chawana bazo bakisa tale kokoma parce que tu sais que déjà conscient aza devant l'histoire tu sais que la guité na mboko pour ça le peuple congolais mabe one fois ba yeba ba retenir tu sais que la guité pour nyoko le peuple congolais tu sais que la guité pour abongisa Congo mais la réalité tu sais que dakutani nango sur le terrain donc pour bibanaka selon koana elle a une facilité elle a une facilité donc pour bibanaka selon koana donc tu sais que de bachela de ba mitambo tala baton basani bakena ko piéger parti politique à chef de l'état makambo zo le kadiko zo mono eza ba piéger ba mitambo ke biso moko il est passé à zo soit na yemoko de ba mitambo moko oyo maintenant il faut que ça la mayele belé pour bimaka silo kwana et Dieu grand le ko la to bimaka silo kwana na bisio batu bakomona parce que moni tant que le président de la République a signé déjà ordonnance il y a ko créer ba structure mususu na mametali secteur économie ba affilié ba service il y a année et ça facilité et ça pour la première fois donc c'est que les chefs de l'État comprennent que et ça na batu mususu baza ba opérateur économique baza na ba licence té on a dit ministre économie tant que na tali mais comment biloko na niveau Brazza peut quand ça je fout au temps mais comme quand na matadia et comme ba 5000 $, mécanisme ni c'est dit et ça qui ba réseau moko pona ko deboulona ngo ko yena ndenga biceps té on de na za bo ngala lenda ba ko pe ko lia yo yaka lango malembe otidie malembe basala ka boye ndo moni maintenant le quoi bloquant ceci gouvernement baza déterminé balanda kabiso pe ba komela kabiso gouvernement baza déterminé ba yebi attendre sa peuple pe gouvernement eza composé na ba congolais o baza na conscience babi que non il faut tout ça la musala pour na bolamu ya peuple congolais. OK, merci pour na faut ça la musala pour na bolamu ya peuple congolais wanza maloba koko. J'espère que tu comme na souki émission na biso o bolandaka koko 2 minutes numéro de téléphone to kabwa. En tout cas donc na ko sala pena mukuse omoni autre ngi ke ba congolais ba retenir eza que bat bayeba République démocratique wa mboko wa biso via bozuna biso ba décider ba créer la biso fleuyo ya AFDEL na kata fleuyo AFDEL bomona kinde balanda Mobutu Mbangu bomoni tant to ye série ya musée le père yebe ba trompa ki na ba Rwandais tango aye ba peseka ka honneur ya tapis rouge mais konto nyoso ba service à Rwanda ne bazaki nango et ba Rwandais ba senga la communauté internationale après na bola mukia musée le père ba bi muto atimbeli biso il faut to éliminer ba Rwandais ba éliminer musée le père moi na Congo ba bomie na mabela ba congolais na mabela ba kokonaye et ba Rwandais ba senga la communauté internationale toza na besoin bo lukela biso moto proposer no jonker o toza na contrôle nde bo monaki ba tire biso bichacha
mais maintenant la République démocratique du Congo tozui président waza congolais maintenant président la congolais atali sikoyo donc na bakati ya continuité ndenge basala Congo mabe fallait que le peuple congolais apesa ye temps à travailler pour la bola mo Congo puis to se paye na peuple congolais o ba comprendre la vision à Tshisekedi. Merci beaucoup TV Zangonga plus de 143 84 40 69 461. Ok, na wani to succès mission na biso. Zampambola bino affaire à suivre. Ciao.